Merci beaucoup na balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango nde na ebisaka bino chaîne oyo ezali chaîne ya libération chaîne oyo ezali chaîne oyo ekitaka sur le terrain pona kozwela bino maïman ezoleka na mboka na biso Congo pona kozwela bino ba information oyo ezoleka na République démocratique du Congo boyebi bien de Congo ezali bongo kokende na oyo tobengi bongo maponami ya 2023 oto yebi ba candidat misusu ba boy na bango kokende na maponami ya 2023 ba lobi maponami oyo eza maponami moko ezali kitoko te ezali maponami moko oyo ndenge eza boye mutu ako diriger na 2024 esi ayebani na maponami oyo ekosalama na 2023 yango tomoni mwana mboka Soda du peuple, moi mboka Martin Fayulu Madidi, oyo azali bongo président. La partie SID a sili connaissait déjà qui a lobby hier à Pouchanae candidature n'a été ma Kambotali ma ponami il y a 2023 à BNDP ma député nae ma toy oh pe ba yoka kimbela ya pese ki kino lelo baza ko tambola nae elongo si baza ko kende meba oyo baboya ki to mona ki bande kolokola ba dondo basi bazala ki na kati ya SID bande kolokola ba plutôt papa la biso Serge Ouelo bazala ki pe na kati ya SID kasi bango basi ki ko kite bongo SID baki na ngambo pe ya nouvelle là to moni ande ko mosusu pe to yebite na lokuku soki si ba tie déjà dépôt ba pesi déjà ba dépôt candidature na bango. Merci beaucoup na lobby bo s'abonner awa na Océan du Congo pour Océan du Congo ezali bongo loko to bengaka maswa noa oyo azalaka na posa abika to azolobiko ayaka kubata malakati ya maswa noa na lobby tous les Congolais bo s'abonner awa na Océan du Congo pour que bola na ba information maïman sozo le na République démocratique du Congo na mokola lelo to ko toucher bino moi ba vidéo moi mukebo mona kine émission asana ki lobby et koti kasi balongoli parce que après si biso jeune on comprend les alliés que ba photo ya pa bande ko na biso ba ute ko tika biso ne na lobaki oyo ba kufa ki bongo na et sandi munene salama ki na rond-point ngaba vers ozo kende triangle moni ba photo ndenge sali vidéo ke babo ya vidéo wana mais na yebi ndeko gloire azali akobongisa to kozong tsela bino émission wana peuple congolais to fongola miso peuple congolais tout le temps tous les jours mi kono sans robeta mbela pona ko yebisa peuple congolais to fongola miso Congo eza ko kende mabe tout moni na bokinabe ba telemi pona ko bundela Congo na bango alors ba congolais distraction et le binango kulutu boketwa ya bobo kolanda yango kaka na émission nga o na ute ko sala Romona papa à 34 ans, jeune garçon à 34 ans, jeune garçon à 30 ans, à Télémi, yo Romona yeka ngai warrior ba Congolais toujours distraction. Mais tel na Burkinabé, moi na 30 ans, à Télémi, pote ya bundela mboka na ye. Ba biso na Congo distraction. So le kia wana nzelo Romona ba jeune, ba komela ba masanga, ba makambo esanga tina, mais pona makambo etali mboka etara bango te. Motazo koma na 45 ans, 50 ans, 35 ans, nanda kwa ba parents na mboka o bolobi ke mboka etona kita mboka etona bomengo. Mais mutakomi na 35 ans, 45 ans na mboko pitona na nanda kwa ba parents na ye. Mais tout monde bandeko na Burkina Faso ba sili ko telema pona ba bulila mboka na bango. Alors biso na Congo distraction sur distraction. Moi, je Martin Fayulu m'a dit qu'il un message à le que Namokolo le 29 août a marché et le Momoko n'a pas peuple congolais. Beaucoup tel en Okaka, Awa, na Océan du Congo, beaucoup. Alors, peuple congolais, yo muto yungaka Congo, te pesa makanisi pour la République démocratique du Congo. Toi, c'est la distraction. Na kolinga avant la banana dans analyse na sala. Na linga bossa na bolimbisanga. Na ya no la message moko na mona ki epa ndeko moko ba sili kolobake maman Océan na moni chaîne na bino chaîne Océan du Congo comme chaîne moko collabo na ebité ndeko na Océan du Congo to za na rubrique moko otobenga ngo magazine Océan du Congo info ele kaka awa na ba chaîne na biso awa ya TNT pona moni se commentaire wana na magazine o ndeko na biso 24 asala kina mokolo alozi ezali magazine oyo elekaka awa na République démocratique du Congo
Alors la République démocratique du Congo machine la biso la cam tango moto aza ko présenter magazine a présenter magazine norme o ezaleli na yebité au lobby bongo pour moni vidéo ya bandeko na biso ya IDPS pour moni vidéo ya président Félix Tshisekedi pour moni vidéo ya nani o esengi ke yo lobake océan du Congo ezali bongo chani ya kolabo peuple congolais na lobby totika ba distraction na makambo ezanga tina to bundela Congo totika wana dans na magazine ya biso to aligne ka ba vidéo tout to ligne ka ba événement presque o esalami non plus que to ponaka ke o te po eza magazine ezalaka 30 minutes elekaka na chaîne na biso moko awa na kati République démocratique du Congo. Alors yango tozalaka na mwa réserve ya kosala bamo analyse makasi ne tosalaka na YouTube yango tozalaka na mwa réserve ya koloba makambo mosusu o tolobaka na YouTube kasi yo kolinga koloba te ke oloba ke mama Océan chaîne na ye comme chaîne moko collabo non Océan du Congo ezali chaîne oyo ezalaka collabo te Océan du Congo ezali chaîne oyo ebunelaka mboka ezali chaîne oyo epesaka ba information pour la République démocratique du Congo ezali chaîne oyo ebombaka salité te po ebombaka vérité te biso tolobaka vérité Océan du Congo soki ezalaki chaîne oyo eza collabo te ezalaki chaîne oyo eliaka mbongo mais biso lelo bakabuya toza boye te ta mosusu na koloba boye lelo ta mosusu na koma na mituka soki combien na koma soki na mafaçon nini mais l'Océan du Congo eloko wana toboya yango tolingaka yango te alors ntango yo ozoya koloba oyaka koloba eloko moko boye teke mpo yo tuka baninga mpo esala baninga mpasi eza vraiment kitoko te tant oyo eza te ya badistraction wana te tant oyo vrai congolais oyo aza na souci ya Congo eza te ya kofinga te ezala la opposition kofinga moto ya majorité na temps oyo eza lisusu na temps te ezala yo moto ya majorité mpe eza te ya kofinga bato ya opposition te eza nde tande tosala mosala na terrain emonana ke ya kofingana tant na koloba ke na lobi na kolona nguba il faut na lona nguba tant na koyebisa bato ke na lobi na kobuka nguba il faut na buka nguba jamais na koyebisa bandeko ke na kolona nguba mais na loni nguba te eza kitoko te. Alors peuple congolais tolinga Congo tolingwa na sima ya distraction na mokolo alelo na kolobela deux vidéos moko na moni moko na moni ya ndeko na biso azali ko ezali vidéo moko na jui azali kolobela bandeko na biso baluba ba façon moko boye ba bino moko bokoyeba utala vidéo wana koloba nini moko mosusu na moni ezali bandeko na biso o basalaka na banzela mayo tobengaka badata déjà ka service wana ya déjà ka service ya nini ba service ezebele bele bino boyebi o esalaka ba ya douane bata ba douane mpona ba miloko tango yutaka libanda mpona kokatisa po ya buyi agola lobaka ndoki ya congolais ezaka congolais ndoki ya congolais ezaka congolais yemoko congolais koluka moninga na ya kufa kasi po ya sepela congolais un étranger ko lopesa mbonga lobi bomo ndeko na yo akusala yango congolais un étranger ko yebisa lobi sa ndeko no mabe akusala yango pona nini poto wana bolingo te tala congolais ko mona eloko ya mabe ndeko na ngai yo kolala na sima lili eloko ya mabe ndeko gloire eloko ya mabe yo nzimike po bapesa okaka mbongo fo kaka ba corrompre yo po yo lekisango eya na ngambo bayimboka yango komona congolais abelaka pamba congolais tous les jours amalade ezanga tina pona nini to kolia biloko esengeli te na bamboka mosusu oyo tozana bango pene baliaka babiloko oyo ya bien tango bazolia biloko lokola oyo tokoki koloba ke babiloko fraîche mais biso awa na Congo biloko toliaka eza biloko moko boye oyo eza penza kitoko te eza babiloko oyo tobenga tokobenga na terme babiloko eza inspira yango batindelaka bayimboka kasi mabe mpe toza mpe na bacongolais oyo ya motema mabe akomona eloko eza mabe oleki ya lobela me ye atiki abombi aboyike koboya keloko ekota ye atali kaka intérêt na ye moko te bapesanga mbongo mpona lekisa na boma etuluku ya bacongolais bapesanga mbongo mpona kotisa eloko ya mabe mpo batuluku ebele ya bacongolais babela basala so nini yango etelinga te. Alors peuple congolais il faut kozala motema malamu na bandeko na yo il faut kolinga mboka na yo totala bandeko ya bamboka mosusu
soki osali ndeko ne mabe to osali mabe moko boye epai ya nini tomonaka même voir pa bachinois balibanien okomona libanien moko boye soki azoswana na congolais oyo batravaillaka epai na bango okomona bango nyonso bokoya bakoti mais biso bakongolais tokomona bongo mwana ata mosusu yo mpe congolais mosusu ozalaki wana pembeni okangi maboko okotala toyebi bakongolais ebele bakufa likolo ya likambo ya bongo un libanien moko boye asalaka mpa na ye abeti atube eloko akufisi mpe mais bino bakongolais bozalaki wana eza vraiment kitoko te bakongolais tolingana kozala motema mabe ya boye ntina niveau oyo pourquoi eloko yo moni ke eza mabe mais botiki yango eleka ekota mpo na nini babiloko ya boye ntango bokosala eloko ya boye nini bozosatendre nini bozoluka ezonga epai ya bapeuple congolais eza kitoko te tozala na motema monene tozala na motema bolingo mpo na mboka na biso république démocratique du Congo ezali mboka ya valeur république démocratique du Congo ezali mboka ya bakongolais na Congo nyonso biso bakongolais motema mabe biso bakongolais towelelaka nyonso biso bakongolais égoïste tala na Congo tala ebele ya bapoliticien oyo batoni na république démocratique du Congo mutu simple aza lisusu te biso sokomi kaka bapoliticien moto akokenda alie aliati mo veste mwa libumu evimbi ye wana omoni abimi alobi ngai mpe politicien ntango mpe bino bokomonaki abimi ye politicien botini ye na assemblée nationale eloko moko ya malonga kosalaki mpona nini mpo azalaki na ye préparé te alali kaka lamuki ngai politicien avimbisi kaka libumu alie mwa supa matembele mwa nduna libumu evimbi abimi akeye ayebi ye mpe kaka plutôt politicien eza kitoko te congolais tolingana na komona babiloko ya boye eke soki babiloko oyo bakangaki yango te service na biso esalaki mosala ya malamu te bakangaki babiloko te elekaki ekoteki nini oyo elingaka komela bacongolais nini oyo lelo bacongolais balingaki bamérite par rapport eloko oyo elingaka komela bango par rapport eloko eza kitoko te bayi congolais eza vraiment kitoko te ntango namoni video oyo nayoki motema pasi mpo na nini congolais akoki kozala na motema mabe boye na mbongo combien oyo bakocorrompre yo mpo yo boma etuluku ya bato oyo bakoluka balia bilei oyo olingi okotisa mpo boma bandeko na yo congolais na motema mabe nini oyo yo congolais okoki kozala nango mpo ndima bayimboka bandeko na yo bacongolais bakufa mbongo yango oyo okozokezala combien eza kitoko te ndeko gloire soki toya liloba moko telanga video ya basardine wana tolingi mboka na biso te basardine akopola boye na banzinzi boye bien te boye kitoko te bato baza koboma batu oh kitoko te mais jekoka otinda bato na ye yo oza douanier jekoka osala mosala douane yo osala mosala douane mais cela il faut l'être il faut kozala c'est ça non biloko kokola boye eza kitoko te c'est pas normal. Papa, boya bokanga de soki bakonzi baya toyeba eloko ne basali. C'est pas normal. Ata yomoko. Bakokanga te. L'eau est important. bino moko bomoni video wana ya basardine wana ewuti soki wapi ekatisi ekomi mpe na république démocratique du Congo tala ndenge congolais akoma na ye lokola nyama tala ndenge congolais partout dans le monde na baafrike na wapi bayebi ke eloko oyo
Ce qui n'a monique na zana ngana posa na ngote to eloko ese bébé libiso to eloko ese respirer to boka ngo wapi na poubelle na bango banani biso ba congolais pona nini ba makambo ekomi po tozana ba dirigeant moko o ba lingi peuple te yango ba makambo ezokomela biso mais soki tozana ba dirigeant ba o bazo linga peuple soki tozana ba dirigeant o bazana souci ya peuple ba makambo ekokoma te mais tellement tozana ba dirigeant o ba lingi peuple congolais te yango tozomona ba soir ba makambo bo po mekana ko zoto eloko ebeba tellement nango a na bichi na biso tinda ngo kena brasa soki ekoleka te mais kaka kozwa te eloko ebeba kende nango awa na frontière ya biso na Angola na lufu kotisa ngo na Angola soki ekoleka te mpo na nini mpo baza na badirigeant oyo balingi peuple congolais mais na lufu bien sûr na koma na lufu te mais bato bautaka lufu eza babiloko mosusu ya mabe eutaka nini kuna ezoleka mpe ezokota mpe awa mpo na nini Congolais lingi na vivre na vie ya mayuya, Congolais lingi na vivre na vie ya cop, Congolais lingi na vivre na vie ya corruption. C'est un domaine du Congolais. C'est ta façon à Congolais. Ndenge bango bazana pour ça ba vivre. Congolais ko dit ma se sacrifier mninga na ye. A se sacrifier ndeko na ye. Pour que kaka yanginda zo mbongo. Isa kitoko te ba makambo. Tant que tout na ba boye, il faut yo ka passe. Faut ça la biso passe. Babiloko oyo ekoti ndenge nini babiloko oyo ekomi a ndenge nini bino bato yango totuna kipe tango bamakamba bakina peur yango euti ko régner awa ndenge babandeko koyebisa biso balongolaka bato barin tokenda sikoso tuni barin yango tango balongolaka ebimaka soki obi tolandeli ekendaka wapi ebimaka libanda ou ezalaka am soki ebimaka libanda ebimaka na lolenge nini akendaka nango na lolenge nini Congolais azo vivre na corruption, Congolais azo vivre na mayuya, Congolais azo vivre na motema mabe. Et le bin nango ndeko nanga buron pe la yema na nzembo moko boye. Nzambe pona nini otiki mboka na yo Congo. Tango nyonso ko peuple congolais nyoka makaka na monyokoli. Nzambe yaka kotia loboko kati na mboka na yo Congo. Tolembi ko do peuple congolais nzambe otiki biso pia ko tia loboko na minute oyo etikali kaka yo tata nzambe. Yo mutu okoya o sauver peuple Congo. Pour peuple congolais moko peuple moko yebi makambo azo sala te peuple moko boye na yebi te o le bin de komoko lobi bazo ba moya ba peuple congolais ndenge bacha bikeko ko na bamboka eza bacha ba esprit ba peuple congolais na se ba bikeko wana ba comprendre raté ba yeba makambo ba osala te tel peuple congolais komi ozone bongo pona nini pour peuple congolais ko ka sou revendiquer ba droit te peuple akala o ya cha ba conteneur bo uta bo kende boete beliko ba wape zoya bitumba mais peuple wana azalaka lisusu te peuple mama bezo salama peuple atala kaka peuple mamboka zo kufa peuple atala kaka peuple mama osala bino mabe peuple atala kaka peuple akoka revendiquer ba droit te peuple akoka ko telema te peuple akoka ko loba te bino pe bato bauta na poto o tomoni bandeko mususu o bazana bandeko na bango na poto bito o bazana ba nationalité ba mboka na bango bazana ba poto bazozonga pa batonga mboka na bango bino ba frère congolais o bo na poto bozonga raté na mboka bino ba frère congolais bo na poto bo pesa ka l'identité pour na Congo bino fina bino saka ke bo kende ba boîte bo mela ba masanga bo sala ba buzoba bo sala boye bo kende boye yango mona ki ba peko ba congolais comme ki pour na ko kende Dubaï faut ba leso ntufi ta modèle à congolais pour kende Dubaï il faut ba leso ntufi peuple congolais eza kosala passe ozotala ba mboka mususu baoloba pona biso ozotala ba pays mususu baodéclarer pona République démocratique du Congo mais biso moko ba congolais sans foutisme et tal o pene lo ba pene lo binango artiste Fally Ipupa biso moko ba congolais ko kakipa ka kokolo kakipa ka kokolo biso bako dato kipaka te bako sala biso mabe totala kana miso basali biso malamu batala kana miso
Et là, la vidéo, on a eu un côté, c'est moi, la Félix Antoine Tshisekedi. Peuple congolais. Attends, on fout un bon côté place en salle, à quoi on revendique, bah, toi, Attends, bah, ça dit 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, foutre à qui était, ah, revendique, bah, toi, avant, il n'est qu'à quand même à boka tala. L'homme roman a ce qu'on lui sous maille. Yewana, piki, à qui a sous Moussala. Moi, on va foutre le sous bon côté, à Zongi, Yewana, le sous à qui est lobby. Piki, à qui a sous Moussala. Quelle sorte, ce peuple? Peuple congolais, tout l'Inga Congo. Tous en associé à Congo. Congo est un Congolais. Congo est un Moutouté. Dans le ramel, il faut beaucoup le prendre Congo est un rappel Moutouté. Congo est un Congolais. Tout ce qui est distraction. Tout l'ingana. Tous en amotema boboto. Tous en amotema moko. Congo est le moko. Ba division ya mike zangatina. Ba mamfinga. Ba nini. Et ça qui est au côté. Yoko luko yina muninga na yo po yo zwa nini tango mona muninga na zo ninga sala eloko mo il faut yeba moninga eloko nini yo zo ninga sala azo sala yango po azwa nini azo sala yango po asala boye po na nini mais yo kozala moninga zo ninga sala eloko yo intercaler moninga zo sala eloko yo wa empêcher et ça vraiment qui te coûte tout linga na peuple congolais. Tous en amotema bolingo, to bundela Congo, Congo eutu wapi toke wapi, Congo ezokende wapi. Tant que tomi memana na makambo ezanga tina, tant que tomi kende na ba division ya buzoba. Et ça vraiment qui te côté. Na komi ko koma na ngana suka. Tulunga ki lelo na za na mwana mboka, Lumumba, je suis Lumumba. Oyo boyebi peke, abuti ko présenter jeunesse congolais puis ba jeune presque y Afrique mobimba. Na sommet oyo uti ko salama. Na Russie asila ki déjà kozonga awa na mabele na ye ya ba Kongomani na ki na sala na émission par téléphone ne na loba ki yo pe muto ozana poso sala nga débat par téléphone benga biso to ko sala na yo débat par téléphone ozala muto opposition ozala muto majorité benga biso to ko sala no débat par téléphone ne ko gloire pona koma na nga na suka telanga vidéo oya bandeko na biso bazali koloba par rapport à makambu oyo ezokoleka bandeko na bengisi ba kasayen nyoso tuboya nanu awa baluba nyoso o bazana mbushuma inakananga na chikapa na nini wapi na ba province nyoso bino baluba bisika bosali boya nanu awa pona nini kozala fanatique boy. Pourquoi biso baluba tozala na ba fanatisme ya makasi? Na yebi makambo na zoloba. Et personne ne peut me contredire à ça. Na bandi na l'église. Oyo représentant na ngwaza muluba. La majorité na kata l'église wana okuta baluba baza. Ebele. Na ba entreprise muluba mutazo kamba. La majorité ya bato okuta pe wana baluba. Toye na monde politique. Majorité ya bato o bazo travailler na ba cabinet. Ya ba konsumoko baluba. Baluba baye ko favoriser tribalisme moko na niveau ya ko sakana te. J'assume mes propos dans tout ce que je parle. Toza aou. Kabila uchi kozala président de la République. So komoni baluba bando soutenir Kabila basalaka muke. Kelelo. Et vous allez le vivre même quand Tshisekedi ne sera plus président. Mais moi j'ai quelques petites questions ya kutuna bino bandeko nanga ya Kasai. Mutuna komitu neza boy. Banda Tshisekedi a kota na pouvoir. Combien de fois kita Kasai? Combien de fois Tshisekedi a kita Kasai? Les premiers propos. Tenyo Kasai. Macha Moumenu.
Maintenant, les Bandundes n'est pas machin moumen. Les Équateurs n'est pas machin moumen. Nous sommes tous Congolais. Malgré tout, nous pouvons tous chanter Fati Beton, Moukouantombo, le Fati Beton, Moukouantombo, le Fati Beton, Moukouantombo, le Toutou Ambakaja. Toutou Ambakaja. Vous allez quoi Ambakaja avec quoi? Le monsieur que vous soutenez, la personne que vous soutenez, Asombi Bandak na Belgique. Asombi Bamituka na Belgique. Bomona ki ba vidéo batumbiango. Est-ce qu'au Kassai, il n'y a pas de terrain où il peut payer? Est-ce qu'au Kassai, il n'y a pas de terrain où il peut acheter, construire là-bas? Le Kassai. Cabinet chef de l'État, la majorité de la diaspora. Majorité de la diaspora, ba Kassaïen. Où je peux citer les noms. Peter Kazadia Uchu Kokota Awa. Cabinet Peter Kazadi. Bota la bakombo isa na kati. Bandeko ya famille ya Peter Kazadi basala liste. Bakombo isa na kati. Les Kassaïens. Mes frères, je vous dis une vérité. Félix, c'est notre frère Kassaïen. Mais s'il y a un régime qui nous a donné un bilan négatif, c'est notre frère Kassaïen. Kabila quoi qu'il était mauvais. Kabila quoi qu'on a, on a tout dit, on a tout parlé de lui. Mais c'est un monsieur qui nous a prouvé sa maturité. Dans tous les critiques. Mais Kabila nous a prouvé qu'il est. Il est resté un homme d'État. Nous attendons Fati Beton tout en Bakaja, Fati Beton tout en Bakaja. Au moment qu'elle est au Kassai, Bande Kobazo souffrir. Est-ce qu'aujourd'hui, pendant les 5 années de Félix Tshisekedi, vous allez nous montrer ce que le Kassai est devenu? Et vous attendez, lorsqu'il y aura élection, le Kassai deviendra Paris, le Kassai deviendra l'Allemagne. On nous a prêché de l'Allemagne d'Afrique, rien du tout. Si vous nous parlez que l'UEM est en construction, l'Etikama est en quel état? L'ISP est en quel état? Il y a combien d'universités au Kassai? Je ne vais pas parler des écoles. Il y a combien d'écoles au Kassai? Évitons les chantages. Évitons les djalélistes. Bande Kobaluba, évitons les djalélistes. Il faut soutenir le chef de l'État. Nakoye bisaye ke makambo tozomona osali malamu te. C'est ça kosunga Félix. Mais quand on reste en train de chanter tout en bagaja, non en bagaja bingani. On n'a pas de supermarché. On n'a pas de boutique fiable. On n'a pas de marché construit. On n'a pas des écoles. Aujourd'hui au Kassai, il n'y a pas des entreprises. Même si vous finissez les cours, les études, comment? Vous allez être engagé où? À part la MIBA qui est engagée. Aujourd'hui, même si on vous engage au niveau de la MIBA, vous aurez quoi? Le gouverneur que vous avez envoyé au Kassai, de voleurs, de Mathias, Machabidji, Kabeya, il n'y a rien. La conscience.
leke la ibulo subwene budu jinabu baluba leke la ikuno kwa mamba makola leke la kusala ntunyimba takwimbela bantu hanyima bino moko bona ni video wana ya ndeko wana koluba wazo lobela ba ye moko pa lobi ye moko pa azali moluba rien de commentaire bino moko bo commenter bino moko boyoki video wana nini oyo ndeko na biso wana akoluba na Congo ba konza Congo bolinga ba congolais bosala musala pour la République démocratique du Congo na Congo ba embouteillage l'équipe ba moto et longwe na nzela na makadam et komi ko komata na ba passerelle oyo ba tshela ba to po ba katisaka ndeko tshela nga pe video wana pour na chiter ya bandeko na biso ba to moto nde baza komata tala na bobeta na émission tala ba moto likola passerelle ezalaka te tala bosala ngo information tala ba moto mamatili kola bamboka nyonso ezalaka boye metala tala tayo moko na passerelle moto mboka ndenge nini soki mtema ebanini bino moko bomoni nyonso wana eza nini toza na badirigant moko ya bien te soki badirigant ya bien bakoki kozala bamakambo oyo ekosalama te kotya ordre na Congo bare partout na prince aware opusani aware oke boye aware oke kuna aware mais soki toza na badirigant bakozala kaka esika moko batia are babelobi awa botelemaka te botelemaka kuna tomona kaka ordre ezalaka soki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi alingi aleka nde tomoni ordre prince Nicolas wana ezala bien mais soki ese aza te alekaki déjà ordre ezala te eza kitoko te totia ordre pour na mboka na biso soki biso moko totia ordre pour na mboka na biso te moto pe akotiela biso ordre azali te merci beaucoup na komi na nga na suka ezalaki bongo ya bino kabu ya l'homme poussa mosakoli bo s'abonner no Océan du Congo bo partager l'émission bo liker bo benga pe ba oyo ba s'abonner na mute ba ya ko s'abonner à l'Océan du Congo émission de lelo ezalaki tolobelaki politique tolobelaki tozo mwana mboka je suis le mumba par téléphone mais tomoni azali na moi contre terre ba makambo azali kosala yango to raté ko zomena yebi ke lobby to kozala na ye par téléphone yobe muto kozala pe na posa na biso benga biso par téléphone benga to kosala na émission par téléphone émission ya biso ezali to lobela mboka Congo oza libanda oza wapi benga pona émission to lobela mboka Congo to pesa ka makanisi pona émission ya biso to lobela mboka Congo ngana bino to kutani mikolo ezali ko ya merci na maman aussi ya ba bonne guérison na pape jay partout place bozali nzambe abatela tous les Congolais nzambe asunga ba Congolais nyonso cette fois-ci peuple congolais a veiller toujours pour na mboka na ye mboka na biso ekoko kende ata mokete epai ya bapaya to veiller pour na mboka na biso ngana bino to kutani mikolo ezali ko ya bye.